Oyo tobenga ngone te entreprise. Donc asali loko oyo azui batu mususu na misala. Oyo azui na gouvernement ba olinga bataboy. Donc a sala œuvre. David de Wembe vitesse. Akabano makasi skoyo DJ au sala epana et au travailler au sala epana o makeni. Et le côté d'or à l'ongoli batu mususu na souvent d'or et le ko asali vraiment beaucoup de félicitations. D'ailleurs muta féliciter. David de Wembe vitesse. Il y a des gens qui ont la salité, qui ont impoli au côté, salité au côté, bako bengano te yomoko kima. Vous avez classe. David de Wembe vitesse. Le Rwanda qu'on a vu sur sali à Dikando Maboko Bank. Na saki na parler ba tikelinga invitation. Loko la mutalaksa ki volontaire na ngape. Faut na rendre sincère, faut na ya. Yango moninga penda malgré ba confinement mais na yé. David de Wembe vitesse. Que jeunesse est actuellement détruite. Plus de 30 travailleurs au Bazar Tcha, c'est beaucoup, c'est toute une société business class. Donc, c'est David de Wembe vitesse. Premier restaurant, pour ça, moi, belé na baba ironio ça. Ouais, juste le premier restaurant na biso, bar VIP, business class. Business class, c'est un ingénieur automatique. David de Wembe vitesse. Ouais, taka Dikando business class. Donc, moto we rabo aki obina. Dikando business class Maboko Bank. Donc Werobina Abouaki. Ngana obenga Français Dikando Maboko Bank, c'est la différence. C'est pour David de Wembe vitesse. Oui, par rapport à l'organisation et puis l'innovation, c'est ce qu'on dit. Merci encore une fois de plus Dikando Maboko Bank. Na innovation au salipona espoir et à jeunesse. David de Wembe vitesse. Partout bana poto tamboya vacances pour ma corona aussi là. Bon les cabos on les raté chez Dikando, hein? Maboko Bank place sa classe business class. Boyé, bon vendre pena pour ressentir vraiment il y a la classe ici chez business class. David de Wembe vitesse. Botala nengeni boko vivre awa kolia komela et ça na prix normal classique oroniata tapis. Donc ce qu'on a salité yo bako bengano te. Yo mom de kima. David de Wembe vitesse. A vu une initiative à bâtir sur moi classe moro sur ambiance dans Sida de Luanda. Donc ils avaient bien pression, ils avaient bien kitoko, na sepeli trop, tout le monde m'a retrouvé bien quoi. Mais courage toujours. Courage vraiment, c'est Salut fidèles téléspectateurs Balobi, merci beaucoup à vous pour s'abonner massivement à Idéologie TV avec David et Wembe, mon papa chéri Tosaka Moussa Nakata Idéologie TV. Merci Nabino, Bafani Nanga, merci Nabino, Baboni Nabiso Idéologie TV. Merci Naba commentaire Nabino et ça la Abiso bien de Botalara, émission, Bochape ba commentaire et ça Abiso ka bientôt améliorer na Moussala. Merci na papa Nanga, mon papa formateur, yena obenge papa mo like ici, Babi David et Wembe, papa mo bien boss mo bien a formé moi na ye na Nenga Moussa. Na Idéologie TV, bon s'abonner massivement et ça abisso bien makasi. Idéologie TV ming musala, to lo ba muke to saka musala. So pesa bambote nangana, mon padre chéri Balobi papa Chris Iloko babi nzamba bangala. Et toi aussi Staragon de babi dollar Staragon de dollar pour tout. Ba gros bisous na yo LJR sa majesté babi général a wenge wana motema. Je te salue papa, place oza ba garçon wenge nyo surtout na pesi bino ba gros bisous na bino. Ya bino mwana wenge yo fille a wenge a makasi maman générale. Sans plus tarder les autres ana inauguration na bisonde bomona toye ko inauguré espace ya Français Dikando Maboko Bank boss à ça l'espace na resto. Il y a VIP et ça classe awa c'est la différence hein le business class ndé makambu to eto na inauguration to apprécier to zo ba image to la sabino bana monde entier pour bomona business class c'est la différence ngana obenga ngo bongo pour balobi makamba bien za awa o eza VIP et ça restaurant moko kano restaurant moko kitoko restaurant moko propre boya ebele boko sepela bozala desuite avec Français Dikando Maboko Bank a salelo mo ezala te restaurant moko ya malonga babi awa garçon habillé boya ba fille bien boya to kutana a retrouver eza kaka mako na kati ya Luanda c'est Français Dikando Maboko Bank tozali banda tozela bakata ribon to kota na kati tozwa pe ba image ya kati so la kisabino na musika bilengi ya kati bino batu bozali banda bo comprendre pe ke na kati ngola pe makambo eza ba boss pe baza ba osa pe makambo na bango bozala toujours wana bolanda biso à suivre.
Mama Santal. Ya boye ezala te. Ezala te, ezala pe te. Ya boye ezala te. Ya boye ezala te. Ezala te, ezala te toleli. Oyamba papa. Maman, boye te. Ya boye soye wa. Maman e bazola moi e pora kala e. Mabogo banke wala mwese pora kala Tony. Yeah. Okay.
Business class song. Bonjour, président Lick. Bonjour. Bonjour. Tout le monde est en cadre de business class, président Lick. Tout le monde est président Lick. Vous invitez tous les cadres de tout le monde pour président Lick. Tout le monde est Tukumata. Ce qu'on a monné sous awa. Nous étonné ma casse naïba. Qu'est-ce qui se passe? Tukumata et Koufate, Tukumata et Zanga. Moi c'est Tukumata. Mais awa lelo to yepona. Orchestre c'est un succès, orchestre fungwa mais un succès ma casse, ils ont la classe ma casse, ils ont la casse. Il y a le boss du Kandoma Boko Bank business class. Oya azo pesa, azo talate, azo aider, azo talate. Donc à Kanisel bisolo mora bien, otozo benga business class, restaurant bar business class. Oyo, il y a lelo, il y a sika. Il y a lelo, il y a sika. Et ça pensa que non. Chez Dikando, ma Boko Bank n'apprend à se retrouver. Donc il faut ça la mingi batuba découvrir chez Francis Dikando, ma Boko Bank, restaurant bar business class, inauguration dans notre fongoli lelo, bozwa classe dans notre binomo ba journaliste, botala, n'engeni boko vivre awa kolia, komela, et ça n'a prix normal, classique, oroniata tapis. Donc ce qu'on a salité, il y a bako benganote. Yo mom to kima. O ya te ko ba place o za la salité, o za la awa impoli au kotate, salité au kotate, ba ko benga note yo mo kima. Vous a classe. Donc après ma kambo ba sala wana lit na porte ba kanga yo kotate awa ezate. Ba sala raté, ah za ma kamno beto li solo. Ba kanga na place moté, moi c'est le nom. Donc awa to za lelo awa, to zo beta ma solo ya awa. Ya kala ya sika ya lelo ya sika. C'est ça. Ok, merci président. La qualité de mon moi confort est-ce que moi confort te loba bien confort. Confort to mon au place to luga bena confort ba ça moi confort te confort. Confort to mon à la portée de tout le monde. Il faut se rendre propre, classe, bien coiffé, bien rasé. Pour ça que c'est bizarre, pour voir na kiti yo mo senti bena que net banjube tubio. Or muta tubio te muta bengano te mais mo soto yo mo sani. Donc ils prennent la salle fête pour aller là. Okay, merci beaucoup président l'église sur mon conduit. Tout ça toujours dans cadre business class bon mon confort, qualité, ande babika propre les cadeaux muta benga na mutoazate.
vena biso ya sololi asa eloko kitoko o non to mona te ba biloko to mona na bakina bagombe ba wapi na Luanda yango eza awa. Merci beaucoup na cadre d'idéologie TV tout toujours ensemble to développer ma solo. Bilili nde bomoni ambiance à gogo ezoleka kitoko na présence ya yemoko le big boss François Dikando Maboko Banki. Nazo continuer na ba interview na nga naza ana ba garçon moko bien na monde ba na kati bazo mela tozo célébrer biso surtout tozo fêter na 4 kaka ya inauguration Manu boa tarde. Sim, boa tarde. Pode se apresentar, faz favor. Chamo-me Guinamão Camalando, o mestre que fez trabalho dentro da casa. Ok, mestre que fez o trabalho aqui dentro de casa, o que estás a achar da organização, inauguração, de tudo sobre a organização? Como é que estás a ver as coisas do jeito que está andando? Epa, em primeiro lugar, vamos agradecer a Deus que deu a oportunidade nesse homem abrir as suas mãos e fazer isso tudo que ele fez. Em segundo lugar, pela organização, quais posso dizer, number one, não tem como mesmo, não tem como você fugir daquilo que está dentro da casa. É difícil você comparar com os outros, um pouco difícil. Até que dá para ver que mais emprego para jovens angolanos, né? Mais emprego, até posso dizer que sou a primeira pessoa nesse emprego. Porque nesse momento estamos em tema de confinamento. A maioria estão em casa, mas estão profissional. Mas nesse momento eu estou aqui dentro a trabalhar. Uma arrecadação para casa. Muito obrigado. Então, pela organização, pelo boss que deu trabalho, emprego, né, aos jovens angolanos que estavam parados, o que é que tens a dizer para o nosso querido boss? O que vou dizer é que ele continua sempre, porque ele, nesse momento já lhe deu nome pai confinamento. Não, é um pouco difícil nesse momento alguém tirar o seu dinheiro no bolso e fazer o que ele fez. Como se fosse uma empresa, porque ele... Como que fosse, não, isso é uma empresa. Uma empresa, sim. Como que fosse, é uma empresa. Isso não é como que fosse uma empresa. Aqui temos gerente, temos diretores, temos todo o ramo aqui dentro. Yeah. E tu também és um dos trabalhadores daqui da casa? Sou o primeiro. O primeiro dos trabalhadores? Sim. Sou o primeiro funcionário. Quais são as palavras que tens a dizer para o boss? Então é dizer que ele... Os agradecimentos. Vou agradecer, porque eu já falei isso do princípio. Ele abriu as mãos para mim arrecadar qualquer coisa para a minha vida, em tempo de confinamento. O que vou dizer é que ele continua sempre, que não para aqui. Isso que posso dizer. Muito obrigado pela oportunidade, por ter nos dado o teu tempo para falar no nosso microfone. Ok, obrigado, tá bom trabalho para vocês. Ok, merci beaucoup. Par rapport à l'organisation, à l'espace, ici c'est la différence. Tout le monde salami, tout le monde a par rapport à l'organisation, nous avons bon, l'organisation vraiment, en tout cas, donc il n'a habité de rôle, donc qui peut, les agarra toujours bien. Donc qui toko makasi, en tout cas, et loko oyo babi restaurant bar au venanga di Kando Maboko Banki à Sali, donc ils ont loko n'a habité de rôle bas. Pour ça moko na Luanda quoi. Ouais, ils ont ma danger, ils ont ma business class. C'est la différence. Hein? C'est la différence, donc ils sont. Bah félicitations nangai et pas ya boss ndeti pona et loko oyo et suka boyete. À ça la sous ndenge mo lobaki akobakse ça la 5. Ya pour ça la bien à Kachamboko Luanda. Et ça peut azopesa ka ba jeune pe misala quoi pour ba o baza engagé ba osala payer. Ben oui et donc azo sala ma ngwana de pona ba jeune ba travailler ba o avanda ki nanda ko bazo travailler pour ça eloko kwa 5 c'est que ba travailler ba osala belé. Ouais net awa déjà ba misusu ba olala sou nzalate o ba travailler te ba travailler. Ouais, en tout cas pas fille nanga do qui bonne chance à qui toujours le boss. Ana mesa ona moni ba fille na ba garçon na kutani pe na ye moko président Liki Tukumata na yaroba aza ana kati a opese la po aloba ki na ye me aloba sko par rapport nenga omona makamango ekende bolinga te président Liki to monio a ozo sepela pe o mela c'est que eke bien soko za que ne bien te mela na za la beauté c'est que makambo ya bien. Ah, vraiment, c'est la réussite totale. Donc, après confinement, mais tu as la play, tu filmé. Après confinement, mais tu as la play, donc ça va vraiment, petite sœur. Marlène, la tortira. Ce que torturer, non, tu as battu. Anna, boa tarde, se présenter. Boa tarde, nga Francisca Balenda, oboyebi Balenda TV, donc Balenda TV officiel ne makambo. Kande bomo na tozawa.
tozosepela kaka merci ambiance eke bien eke kitoko makasi vraiment en tout cas félicitations à Oumela à solo leloko asali vraiment esali ka bien c'est une bonne idée vraiment boss na ba courage ebele kaka musala na wekende liboso na moni vraiment félicitations yo za boss na biso to moni boss o apesi makambo abengi tous les journalistes po ezana ba boss ebele te basala makambo yo donc osepeli si ba journaliste obibino nyonso boya kopesa makambo do yango toza ato yo kopesa makambo boss na biso likando do yende makambo taka nani maboko bank ba isa bino maboko bank donc ye pena asolo la kana ye pena dega donc umela na boss zalaka ndongo za ko changer te za boss na biso ta ba petit na to lingaro ya trop ozalaka yo merci. Vraiment, merci beaucoup. Na pesi mbote na Igenzao, master ya Goga. Talarayo, Karine Mokondi la baronne, les cartes qui gagnent. Donc, Oumela na yo. La bossanité mes rêves 5 étoiles na 4 à Londres. Talarayo, ma chérie. Bambote belé, Oumela trop. Maman la Jemima Thérèse a 2 et en tout cas, bisous ya trop. HK, ma chérie, en tout cas, beige grande. Merci. Bon, continuez à s'abonner à la chaîne Nabino Balenda TV officielle. Et autres, la Bino, Tarabino, merci. Restaurant VIP à président François Di Kandoma Boko Bank. Bah, émotion na yo, bah, mon yo par rapport à l'organisation. Non, activité, vraiment, ça va. Donc, moi, je l'encourage. Donc, initiative, ça vraiment bien. Quand ça peut être loin de sous la place, c'est la classe. Business class, moi je vois vraiment c'est la classe. C'est la différence. Mais moi je vois ça c'est la classe. Parce qu'on voit la classe ici dans business class. Donc nulle part ailleurs, je dis Kando, Maboko Bank. Donc on est à l'aise, tu ne peux pas imaginer. À l'aise on est habité. Donc on est vraiment à l'aise. Dans la place Maroc, Moutoupa Potoyer, Afanda, Alexamoa Heure. Alia Mela, Bilo Rosar, bien, tout le bien, même aux amis qui l'a apaisé par Maboko Bank. Donc vous ne serez pas dessus. Dit quand Maboko Bank, vraiment, on est à l'aise. Surtout nous les journalistes, on est vraiment à l'aise. Bientôt, il y a des gens qui Maboko Bank. Dikando Maboko Bank, merci aussi. Merci encore à Dikando Maboko Bank. Na honneur sur ça. Pour na biso presse, na invité tout bazavement satisfait. Na bazavement satisfait. Donc merci. Bambo tenait pas moi 2 personnes et ça le grande dame. Bambo tenait pas Victor Capessa, en Allemagne. Papi l'euro carte limitée. Na carte Maroc. Bon ça ra Moko. Merci aussi à le prof Juman Bouba. Donc merci encore à Mobala Rasta HPR de Nakatsa Maroc, comme Nicolas en Turquie, pour Narama Solo. Donc Babibo s'abonner à Jolibilité TV, c'est Percy Couture à Primera Dama. Donc vous ne serez pas pour s'abonner sur la Idéologie TV, chez David Ewembe. Vraiment papa formateur. Oui, donc bon s'abonner vraiment chez David Ewembe, Idéologie TV, on est ensemble. Bisous à tous vraiment. Batou bana poto tamboya vacances pour ma corona aussi là. Bon les cabos en relaté chez Dikando, Maboko Bank, place sa classe, business class. Boyé, bon vendre pena pour ressentir vraiment il y a la classe ici chez business class. Plafond artiste, biso to artiste au Dikando, au cadre na kati mboka au po biso utekin, to utikin, to eboye, donc on Maboko Dikando, donc ma initiation boye c'est Dikando te. Pardon, artiste musicien, artiste peintre. Oui, chanteur, chanteur, ouais. Taka Dikando business class. Donc moto we rabo ki obina. Dikando business class Maboko Bank. Donc we robina abouaki. Ngana obenga Français Dikando Maboko Bank, c'est la différence. C'est pour awa tozomona la différence. Par rapport à activité nengezo leka inauguration pendant le début ndeto komisiko batu bazolia bazomona o baomela ozomona organisation ezo kenendengeni. En tout cas organisation biso bena to ratarate biso ara pepele. Donc normalement la président Liki Baza donc il va baser belé. Donc biso ratarate yo moro mona. Misusu ku bali banda balinga bakota mais place yo ebikaka. Donc to sala comme ça classe mais tellement Dikando. Aza muta bato ebele. Donc bato ba déborder. Ta les sigabo eso rondi mané bela bato bazabo. Business class a continuer makamno sala. Connaître ba biso boto na maboko nayi. Muto abenga biso to sila na kala. Donc
yango omonaki nga nayembaka ye dikando yeyeye dikando maboko banke Francis dikando maboko banke donc bambote ebele bos continue ka ndenge ozalaka olingaka te moto ake mpembeni nao na litoi ayebi soki omoniki ngandi tchwa donc ndenge olingaka yango te continue bongo oyo eza bongo petit no plafond donc baremercieme ebele initiative ya boye donc eza pena trop te pa na ye kaka mbote na pas moins de 3 personnes et ça le ouais chancelier Mateso et puis Florent Nyalisa et puis donc bango tout bambote ebele bato ebele bambote na bino nyonso bato bolanda ngai. Bonjour mon frère Junior Automatique. Bonjour papa Bonne Kimeza. Kimeza vraiment toza kana cadre idéologie TV pas David Ewembe papa formateur wa kangi masolo nesa nga Luanda ba jouro. Toye a le na cadre ya total loko kitoko esami na ville Luanda auto mona nano salamate. Alors tout mon frère na biso Junior Automatique boga mibali. Toye bana qu'est-ce qui ne va pas ici pour chez auto moni a wa plein auto mona to éviter les anniversaires, tous les fêtes, tous les animes. Bon, merci premièrement pour la parole. Normalement, mais ça fait plus ou moins 4 mois. Et l'Oromo Boyolia à bon prix, à bon prix, place pour l'hôtel à match, place pour naviguer à l'aise. Donc, ce qui est monité au Banyango 12 heures, et ça juste inauguration, il y a premier restaurant. Pour tout ça, on a belé na baba ironyoso. Ouais, juste le premier restaurant à Bisso, bar VIP, business class. Business class, c'est ça un Junior Automatique. Eza nango obligé te sa bana Luanda ke eza nani mais eza restaurant pour na bana Luanda so moninga awa eza cadeau moko to pesika bana Luanda ke no ba sepela place moko fongame pour na bango ke ba ya air nyonso na ba to sele bango place moko boye eza classe il y a divertissement wifi ezali mamunyo eza pour bazala pena à l'aise. Na bien de qu'on a quatre mois en plein confinement. Mamba non ne salamate na loi en plein confinement plein chez ya boyi non tout monde en côté. Bon, quand on dit business class, ça veut dire qu'il y a une différence. Une différence c'est ça que non tout ça en confinement mais ils avaient l'homme photo sur la robe il fallait pas tout ça la robe mais tu bien que c'est une biso peut-être 50 tout le temps entre invités mais niveau il y a battu il y a possible de découvrir bon plein les années moni place respect ça place amour ça place crédibilité ça batu nyonso bazala toujours na posa bazala donc les problèmes c'est que tout ça awa si batu nyonso baye par curiosité ba découvrir place na batu nyonso ba eta mususu to satandaki na ngote marqué confinement malgré état d'urgence surtout na nga mboka ma eza espace mo fungwami pona mutu nyonso alinga sala anniversaire na ndenga classe alingalia na ndenga classe aya pena na restaurant bar VIP donc la place mo to pesi bango cadeau masanga nango moins cher kolia ya nango kando monde bat baolia donc cuisine nyonso eza congolaise angolaise o portugais o nini nyonso o donc mutako utamikile aye pe a continuer à se retrouver na ye na kolia makamunyo nyonso oyo osenga ya circommande ke lo moboye soit 2 heures d'ité ya te donc nyonso da repayer c'est pas des gros boye de Chris Ayebo habité dans la poste na lia tam su fumbo habité lo atema de souté le temps on la poste la fumbo ba peso pena 10 minutes la fumbo si ebe wala poste ke na lia tam su moi frito steak 5 minutes mbala moko ba peso biloko ngo kudia utia balala donc yango to sali bango donc cuisine ya se recommande quoi cuisine. OK, merci mon frère Junior Automatique na part na on a que ozana batuno yo linga minga tama 2 personnes bambote ça bien. 2 personnes tam sous memelanga problème pour na liga rapina na TVT quoi.
soki napesa bato mbote nyonso ezwa mpena ta napesi kaka bao balingaka génie automatique bacamarade nanga sur Facebook na bami nanga sur WhatsApp la famille est sacrée. Ouais, merci beaucoup mon frère Bonheur na Simabilili toza toujours autant la micro na ya Idéologie TV toto kutana mobile moko ya Bogara kitoko atomonia wa mobile moko ya Mbinga boya kitoko boye papa confort Joël ya Iswa. Bonjour papa. Gano Gonga mesala bengo Chris Yokeba. Bonjour. Bonjour papa confort. Santé en tout tes atomo derrière que ça va aller. Ouais, santé gando zo mona donc un temps wa. Papa confort. Tomonio na espace o ya kitoko ya confort boye. Tu ebite za terrasse ya moto eza nini? Vous invité ou bien au sanini? Tu es dans le cadre lisango, le rôle apega yo. Mais le rôle tout selingango pas de choix tout solo là. Tu as une invitation à Imoro du Kando Business Class Maboro Bank. Moro ya ba entrepreneur auto benga boss ya ba place ya ba espace na rata Luanda awa ndenge to bibe ba mususu ndenge peto ayipa kotima moto zo yebaye. Eza na occasion ya ouverture ya restaurant bar na ye Business Class ya moto zao. Ok, merci beaucoup mon frère, papa confort, Joël et Yaïswa. N'importe où, mon frère n'a pas Achou Dazara man. Il y a un petit frère Jésus-Christ. Achou Dazara. Bonjour papa. Bonjour, moi la main n'a de deux la grand maître. Ouais, fais pas les Achou Dazara man. Tout le monde dans l'espace où il y a qui tourne à confort ma classe. Tu es battu, tu es bazaar, puis la mincho s'est retrouvé. Te salut, plaisir à trop. Les frères Nabiso a eu une initiative à bâtir sous moi place Morosu ambiance dans la cité de Luanda. Donc ils avaient bien pression, ils avaient bien guitoko, na sepeli trop, tout le monde m'a retrouvé bien quoi. Mais courage toujours. Courage vraiment, c'est na Luanda place moi batambongo ba ende be retiem voir ma baye ba vandi, c'est que ça va on se retrouver. Danger tout net yebo abimaraté boy. Sorae siga sege bénédiction ali mutumo bien. Mutulanga héritier voir grand garçon. On a bien un petit frère à Jésus-Christ. Parce que bonheur, il y a Botama Nango. Héritier me voit match congolaise. Mutambongo abimi, abimaraté mabimi. Bonjour mon père. Bonjour papa, bonne. Qui te reforme les héritiers me voit. Tu as toujours un micro, il y a Idéologie TV à David et Wembe, le grand formateur. Tout le monde héritier me voit. Tu as mon camoué, tu as mon place à Bopon, tu as un peu de les anniversaires, tout est restauré, car tout ça misère, on a confirmé dans la Luanda, mais na rien na tambola micro na mon héritier me voit, na quoi me roboé. Nana est parce que ça wapi, alors on se retrouve ndeni. Na yé parce que na la invité na lokande qu'on a vu sur sali awa di Kando Maboko Bank. Na ça na parlé ba tikelinga invitation, lokola mutala qui volontaire na ngape, faut na rendre un sincère, faut na ya. Yango moninga penda malgré ba confinement mais na yé. Est-ce que vous avez dit que nous avons battu nos sous bazar on peut ça qu'est pour que yo bimaraté mais tant que yé awa et peut ça qu'est toté que tu es que tu as raté marambo oyo so moninga sale loko ya bien faut qu'on apprécier parce que ya yo pe lobby ba apprécier yo nga komona ngai Paulo Yungle na fai na prenda na kata prenda penda place boro izali sepeli na initiation ya eloko oyo wana za frère na biso metoye ba kombo na ete te wana za di Kando Maboko Bank Francis di Kando Maboko Bank wana za frère na biso ya palin penza o ya palin na sepeli na likanisi o azui eza place moko okokia oza l'aise makamunyo surtout eza pepele o sécurité okolia komela nyonso te eza pepele eza te ke o na prix moko boye soki ya ba nini te eza na prix moko ya norme apena to na prix mangondo ouais na prix moko penza ya se penza ya bien tala kaka ouais awa il faut zala na go ya cidade nde to benga ya ville biso to aba na ville to fanda na ville to kola na ville donc to moni petit nanga moko boy na yeba penza te na oyo kaka Maboko Bank moko msu na kutene na sala petit nanga kata asuki o maboka sombelinga ba masana melinga bon baliaka bambongo ngo bongo abia veto tala ba makambo zebele après no mona sali entreprise o eza to benga ngo nete entreprise donc asali eloko oyo azui bato mosusu na misala oyo azui na gouvernement baolinga bataboye donc aosala evre plein oyo ezali gentil na ye na ndenge azalaka na bato na mile
motata fandaki obima te oloba il faut na bima ponga nde na boye na masque biso nyonso toza bien en ordre toza na bamasque eza na système wana te tomonaka na baboite na babaa mosusu okota mpena ke bakangi yo yo kokota te non awa mpenza no oloba no toza na sidade toza na ville donc sécurité ezali en ordre na comportement na mentalité mpenza mentalité jamais bakoya batindiko na po yo moso oyebi ofanda na sidade soki omoni guarde aza na porte obe sécurité aza na porte il faut respecter liboso sécurance wana bon nga nani naza boye naza grand frère ya Dikando Maboko Bank bon le seul coiffeur akoiffake na ngolo yaka ngai ataki place mosusu bakatake te kaka ngai nga grand frère na ye aye na ntongo esinga fe fo koma na fungoli bor ye kuta ma grande surprise nalakisi place yango esika ezali acomprendre abe ave oyebi yango tokutana na ba 13h na ye mpena sans invitation mpo eza pale na nga ngai mpena grand frère ya Francis Maboko Bank nga mara nga grand frère ya Francis Dikando Maboko Bank ndenge aza soki aza esika aza azoyebi akende bavie na nga basani baza vie ya liboso eza nga ayebi. Bonjour mon frère Alvège La Pulga. Bonjour Chris Mbemba Yokeba. Merci mon frère. Tout le monde n'est pas sûr qui toko boya confort mon frère. Non, même pas anniversaire. Donc naza invité comme tous les invités. Babenga ngai, bapesa nga pena invitation. Non, eza inauguration ya restaurant terrasse business class. Donc si à féliciter, il faut qu'on félicite donc. Il y a on a qu'on se présenter na resto Alvège La Pulga. Si à féliciter nani Alvège La Pulga. Non, faut qu'on félicite mon toi saler logo, il y a bien boé, il y a propre boé. Francis Dikando Maboko Bank. Donc coup de chapeau ici ça. Et ça fait une classe. Donc ba terrasse, ba restaurant, il y a l'élo. La présence na yo awa. Vous êtes comme invité normal ou bien aux autres travailleurs? Non, même pas notre travail. Nous sommes invités comme tous les invités au bazar. Il y aura musique. Notre travail, c'est ceux qui sont là, nous sommes là. Mais nous sommes là comme invité, invité qui ont se présenter. Ceux qui sont là, non, moi, je sais que c'est ça, et un problème. Le problème est que respecter Oyoboyo Kanaki. Donc si tu as chaque semaine 10 kwanza. Donc chaque semaine il faut que 10 kwanza. Si tu as ok, merci beaucoup mon frère Alvège La Pulga. Dans le cadre de toute l'idéologie TV, tout le temps ça va micro na biso. Ko personne deux personnes. Ça va mbote na oyo lingami. Bon, ngalonde na zabwe Alvège La Pulga c'est présidence FCC. Donc mbote na venanga le seul fantôme qui sourit Ben Willy le Gabonais, Paulo dos Santos le Glérier, Baudric et Matadi, Union Européenne, beauté plus l'argent. Donc bangonde vena yantima. Bonjour maman. Bonjour. Moi c'est kitoko, tento eba maman. Yeleza sortie officielle. Yelo la biso penza ya ndenga ndako ya padri na ngai. Dikando Maboko Bank business class. Yelo eza penza ouverture na ngo yango moni biso so toza awa. Laetitia Kapinga Jibe. Super canon, c'est mingi na bato baye une invitation journal lelo. Eza ka prendre lelo te ndonde bato baye lelo baya kapenda chaque fois. A ezanda kwa bato nyonso tout dans disons la basa sabon. Bon, espace oyo soy na ya eza master na Dikando Maboko Bank tabeng singa awa ouverture sikanaye. Tout cas place moro très bien à CP nango très classe. Yango na lelo jour ouverture. T'es bon. Et bandele bonga e banda boy. Nde bandi boy monani penage progrès zali parce que ça place mo ya propre netie mo comme on a business class. Donc a pena za classe. Donc la différence quoi. Oui, ça fait la différence classe zali. Na monian. Oui, à Botardi, je représente au nom de Stanis Starboy en Pure Suite. Derrière moi, on va célébrer. Manager de Wangla Yakuza. Tout ça qui toko pena. On a parmi les invités na spécial au Abeng Singa la journée à Lelo. Pour l'inauguration, il y a un espace qui toko boy. Na apprécié en pena. Dans mon organisation qui toko par rapport pour tout ça la quarantaine mais évolution et qui toko na CPL Makasi. Ba kay nyonso tout service nyonso za kitoko.
Big Boss François di Kando Maboko Bank toza awa na ba garçon propre na se retrouver na kati ya artiste na biso aza na kati wangley a se présenter peut to continuer ta salle interview na ngana ye a expliquer biso avis na ye par rapport ya inauguration organisation a monango ezokende nini artiste Batard. Ouais, Batard de ce moment. Boni ba santé. Te santé ka nengo mona. Artiste parmi nous na kati ya inauguration. Oui, c'est normal tara François di Kando Maboko Bank ya salle lo na ye do senga to wana bina grand frère ya palais. Merci beaucoup grand frère à Palais. Koyo artiste na ndenge yo moko zo mona organisation tozalaki libanda to moni boss akati riban to koti na kati to zo mona accueil ya makasi kolia komela par rapport ya organisation ndenge zo kende o mona ngondi. Organisation pena 5 sur 5 donc eza pena ndenge to s'attendait nango donc to kutio to lotaki quoi. À salle bino lo on propre organisation papele kolia komela ngo gratuit. Donc tout se peut vraiment, ça lui bien. Moi, 2-3 mots et encouragement et pas boss po. Oh, ils ont une présente. Nous te accompagner. Après, si sous ba jeune chance y a qu'au travailler, bam sous bazala qui na banda kumisala zala qui te mais grâce à boss à sali et lo konae ba jeune ba koti ba super misala ba uzwape ba salaire na bango y après si ba jeune misala. Mon et encouragement ezani. Donc mon encouragement en tant qu'artiste on a rappelé mes grands frères ou ba sala ba moyo. Auto souhaite mingi dans la avancement quoi donc progression bateau ba ndoko fonctionner ne loko ba tsape na volonté et tozana posa e loko ezala kaka donc à chaque temps to andoleka awa gato beta tout kutango salaka bato bakotaka baliaka ba melaka donc fonctionnement na ngonde ka mte ando sala ke no sala bien pour na bato nyonso. Organisation bena super 5 sur 5 donc côté wana 10 sur 10 franchement di Kando Maboko Bank da yo yebi o alo ba o ezaleki na wangler ya kuza donc tina ye awa na yebi ke ya bien sali taka to vana ba patron minene de to vana ba terminer no rwanda tanga ba kombote donc merci vraiment ne loko sali biso na sepe no makasi yo biso be to zana rapoto pe sara makamu to pe sara makamu yo comme artiste na yebi ke biso bino ba artiste na biso ba chroniqueuse trop de libanga mbote no pas moi 2-3 personnes et ça le garçon. Ouais, mbote na la personne à tous les fanatiques ya wangler ya kuza ya monde entier. Donc yangwana ka pona biga na mutu no so alinga wangler ya kuza pona kotanga ba kombo ba tellement ebele na pesi mbote kana ye mo pe souffrance de Kando Maboko Bank. Donc merci vraiment grand frère na eloko na biso. Merci. Merci beaucoup. Nga pena profiter na pesa mbote na nga, na pesa ba grand merci na nga et pas mon boss, c'est mon papa na obenge papa formateur David Ewembe. Merci beaucoup na opportunité pesinga moi na Marlène la tortira babi na saka musala pe na torturer kaka. Boss abonné massivement na Idéologie TV kuna nde beaucoup ta makamba bien. Makamba boy biso tellement toza na terrain jamais to rata. Idéologie TV avec Marlène la tortira na torturer bino po bo peser tie na lobango med fois. Bambanda ba pesé te soko tu manda o pesé te bongo yo adversaire o pesé adversaire nanga pe o pesé tie bo s'abonner na nko bo tala nga pe na nko ata tozala na rando na yebi ke o s'abonner na Idéologie TV pour mona la tortira moi ça mo pende ka nde vient nga la poule ga otoloba sans doute à santage ba o kokanga te nazo continuer ko tambusa micro na ngai na cadre kaka ya interview naza ana dijo azo binisa biso na journal lelo dijo o pesa biso maka ba fit au mati talent ba garçon bien ba bim babi ici c'est la différence hein business class naza ana DJ Armand Tatiwata et Kofo Batard Tomoni DJ Armand parmi ba DJ toza na ba DJ ebele na Luanda ba DJ baza tellement ebele mais na surprise to ekokuta DJ Armand yenda zo binisa biso makasi na kati ya business class donc babi o tika biso to pe mateto lati batalo meto to kato bina makasi ezanini ezaka c'est comme ça la Marlène la torture ça va non yango bena la torture la torture ezaka c'est comme ça là en plus au lever le moins utile ba DJ belé mais pour zone mon place à boyer o epé na matos pour matos yanga oyo tout mo yanga c'est que ba matériel nyonso ya ye moko DJ Armand nga mutu na memi yango do na yo kuta ngate nga mutu na ye nango siko DJ Armand oye kaka lelo pona inauguration eza nango contrat moko ya lelo to oza pena DJ ya ndaku yonde mto bando bini sabiso tout le temps to bando zala na so to ye moi mosu moi ko liandenge zala ka to bando kuta ka DJ Armand te na eza contrat bon ça contrat depuis semaine passée hein
boyo kutanga lelo mais ai contrat une semaine donc na bandaki jour ya anniversaire ya Laetitia Kapinga la Barbie za jour anniversaire né donc ba benga to signé contrat une semaine donc à partir lobby na osonga na nganda ko za juste contrat donc na komi a te deux heures contrat donc na ba place na ba place na leka na ba place na inaugura na ba place na tia ba présence na makam na moni de lo a vraiment comme ba place za classe no za business class donc il faut boya ko taper classe pour concorder déjà classe va faire classe donc ba serveur à classe ba journaliste à classe net ba masananga boga bo tali kuna sima na moni bonheur mbala moindo donc voilà donc mamnyo ça classe donc il fait à la classe il fait tambola na combo donc encouragement na ngenzaka ke baba boss belé tie donc il a vraiment apporter un plus même il frère na bis o ba rejoyer DJ bando sala a longole de souffrance parce que sur la bien omoni ne ouverture oh non la liembo monter parce que mon moni machine est compliqué biso tout cela mais akabana makasi skoyo un DJ au sala pas na to travailler au sala pas no manquer ni et le côté donc à longoli batmuso na souvent donc et le quoi c'est vraiment beaucoup de félicitations d'ailleurs on féliciter ils a une ça mora bien pe bandika lelo to moni ke restaurant bar business class eza classe neka lobaki yango organisation la monongo eza bien initiation ngo bandi lelo eza bien donc ndenge pene normal kolia komela moi DSTV zawana rotala match rotala Congo na ndenge normal mutako ya na journée ko passer allier Amélie après arribi oyo a rosala quoi mais na initiation to monongo eza bien pour ana idée est bien. OK. Tout ça pas français de Gando. Ouais. Mwana mai mutambongo asale loko na ye yango abengi baninga podoya to manifester présence na biso yango doye na ndenge ya esprit bien po abengi pe ba de belé ba été pour la jalousie ngako mona Tony Maleke asa na initiative ya bien aza mutema malamu azo sunga batu aza na idée na ya bien nzamba sunga ye akende liboso. Ouais, tu vois, tant que il ne faut pas mettre les bâtons dans les roues. Parce que tout le monde se retrouve. Pour la Luanda place. Bon, et là, demain, en tout cas, boss Dikando Maboko Bank, que Dieu te bénisse et te garde. Star Nabiso Cynthia Bofonge Manabata. Si Cynthia Bofongue par rapport à Dimension, par rapport à Dizan, je suis là de Média en ligne TV, Babi les news des stars, page Makasi, Viezoro Mabiala, boss Nangamoko, Marie-Laure Moaka, sans oublier les boss de vos Dikando Maboko Bank Business Class, tonton Mamlaïm Bingata avantagé, na ouverture à Saël Bisso Awa, na remercié encore une fois de plus Idéologie TV Ndenge Boye, aussi vraiment invitation à Bisso, donc je sens que c'est là, Boya et Belé, Kolia Komela. Eza awa donc oyambabino gentiment na restaurant business class VIP. Ngana bengango business class c'est la différence pour tout le monde différence à makasi VIP pene ya bien taka et bimisi ba vrai chéri et bimisi ba tonton moi bien à niveau ya quarantaine toza couvre metoyer to lati ba to dans to bimi en classe taka ngamonde naza yo mo peut bien à présenter mati talent pour ici c'est la classe. Par rapport à organisation nenge boss asali loko na ye asali moi différence hein. Oui, par rapport à l'organisation et puis l'innovation, c'est qu'on dit. Merci encore une fois de plus Dikando Maboko Bank. Na innovation au salipona espoir et à jeunesse. Parce que jeunesse est actuellement détruite. Plus de 30 travailleurs au Bazadja, c'est beaucoup, c'est toute une société business class. Donc c'est pour cela que Sengeba merci, il y a trop. Donc je manque à dire pour lui parce que Oya Sali pour n'engaper Cynthia donc na roki okosolaté mais je dis que Nzambe abakisele lisusu mikolo ya ko vivre.